Bandeko mbote na bino. Mbote na bino bandeko. Lelo na ye ezali pona kosala émission on a sala kate ezali peteke na ye côté ya Biblia mais na ye poto lobela pe na nyonso nano. Bandeko pasi na motema na koki kokanga motema te, trop c'est trop quand même. Trop c'est trop. Nzambe pe asala nini bandeko na ngai? Nzambe asala nini? Tolandaka kaka na ba media, tolandaka kaka na ba Facebook, tolandaka na ba WhatsApp, tolandaka na ba Messenger. Partout tozolandaka kaka ba sali nzambe kaka oya biso ya Congo. Tosali nini bandeko? Toloba te. Et comme siko likambo ya masque. Déjà na landa mama moko alobela ngo. Abi lokola siko bakozongisa église, masque siko nde bato bando sambela pona masque na gel. Lelo komi ba pasteur baso sambela pona masque, ba pasteur baso sambela pona gel, po bateke la batu. Ata bino moko, to sala nini? Ata to lingi koloba te okoloba kaka bandeko. Mboka nini oyo, peuple nini oyo, eloba nango boke etu bandeko na ngai. To za banani finalement. Soki batu balobi o balobaka, soki batu bafingi o bafingaka. Lelo na yebi ke bele bakolobelanga mabe. Boloba na bino, nazo loba oyo Bible zo loba na biso. Totika moyibi. Tika moyibi, tika escroquerie. Nzamba zane sengo nango te. Nazana ataya kotanga nyonso te. Mais yo mwana na nzambe kende kotanga na Amos 5. Tanga Amos 5 mobimba. Okomone sika nini nzamba azolobela les jours de l'éternel. Et sika nini nzambe azolobela. Pona basali ya nzambe. Ndenge bazolela mbongo ya ba faible. Ndenge bazokosa bato baza faible. O bazali non affermi, mal affermi. Ndenge bazokende kozwa biloko na bango. Na mayele moko boy. Biloko ango yangoyo. Biloko ango yangoyo. Beni ini yewana komi kolobati. Beni ini yewana komi koloba. Ke évangile wano bazali ko telemisa batu ke wako pesa 1000, wako pesa 500, ndi akopambola mande akozwa. Ezalaki lokuta. Mais bozo yo kaka te, siko aya do biboy. Akozongi sela batu mbongo na bango. Boke ne kotanga Amos 5, posa na ngezali tanga Amos 5. Na yo mosali nzambe, soko yeba kateke mabe. Na yo mondimi okende ke église oyo wana soko yeba kateke mabe ezali kuna kende kotanga na Amos 5 tokeba nzamba alobi azo sepela na ye na bassemblée na bisote azo sepela na ba pèlerinage pamba tozo sala te azo sepela pe na ba offrande tozo pesa te quel que soit minene nango pour offrande ngo ezo uta na motema te yo zo pesa ngo po ba mona yo ke yondo pesa yo pesa ngo po pasteur amona ke yonde muto pesa mais tanga na Amos 5 alobi ni abiko lukanga ina Betel te ko lukanga na Gilgal te Betel ezali bisiko bato bazo ko lukanga nzambe na ba Gilgal wana mais lukanga nzambe lukanga ina motema na yo luka nzambe bien aimé nzambe alobi to kima ba assemblée na bisote ko kima assemblée te metala assemblée ni nozokende bien aimé nzambe alobi na kati ya Bible alobi ako épargner ba ville voisine te ako épargner ba ville voisine te Sodome zikaki mais Gomorrhe petikalaki te zikaki na yo mutozo kende pona sentiment na yo mutozo pesa pona sentiment ozo pesa ofele pe ozo tumula ozo luka kanda ya nzambe nzambe azo sepela na makambo yo te nini boye nini lelo na bato basambelaka te na bato bayebi makambo ya nzambe te lelo oyo na ba païen bakomi ko corriger basali ya nzambe bakomi ko corriger basali ya nzambe pourquoi bien aimé pourquoi ata lokoso ezalaka boluka misala bosala mutu nyonso babengeka en temps plein même so babengi yo à temps plein mais soki nzambe akotouche bato wana bakopesa yo bakoboya kopesa te Bible elobi to pesa ba offrande Bible solo bato pesa badime c'est vrai mais to kende na dime ya liboso ezali oyo Abraham akende ko pesa Melchisedek asengaki yete Abraham nde mutu akendeki ko pesa ye totika nanu mutu apesa na motema na ye moko ayebi ke ifo na pesa nzambe apekisi yango te nzambe asengi yango pour libérer peuple bana Israël oyo bazalaki na Egypte alobaki nani Pharaon a libéré bana na ye po bakende ko kumisa pe bakende ko offrir ye tozo mona ngo na mikanda ya nzambe eke ba levite pe mama moko batika ki misala nyonso po bazalaki ko futa mate babandaki ko zwa eloko te wana eza na kati ya Biblia na eko tangelo nyonso te lelo
bandeko okendeke église tanga kape bible te vérifier kape te nini kaka boye bible lobi mon peuple périt par manque de connaissance mais congolais azokufa pour un manque de connaissance te congolais azali na deuxième paragraphe alors comme tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce okozala dépouillé na sacerdoce ensemble biloko nyonso tomoni mikolo na confinement il faut fungola yo misu il faut talisa yo ke nini ezoleka na mokili boningi nzambe alobela ndenge nini si o eza langage ya nzambe nzambe utiliser langage moko na confinement a utiliser langage wana otala mabe na malamu oyebe siko kendekene siko kokende siko kojiko kende te bandeko na ngai Yesu abotamaki na sika mukete Yesu abotamaki na ene sika mukete akende ko botama na temple ya munene te abe sika mibale misato sangani yazali wana ezala ba pasteur mususu bazokelela na kati ya mboka Kongo wana poazo ata muntu aya kosambela batu bakoya te mi enseignement ya malamu efandi wana boko kende kake sika nini eyebani nzoka ndi eyebani wana pe mutu ezosala bino pe makambo ma miracle biso tolobaka te me ngai na ministère nzamba apesa ngai na baba baloba bakiste ba fibrome limwa na mabumwa batu bapola misopo ezonga batu bazo ba cancer esila eze belé ya makambo basala ba entreprise bafungola biloko bazala ba commerce bazanga bozui bazala misala est-ce que batu wana bapesa ki combien est-ce que batu wana batelemisa ki bango pa bapesa bambongo ke telema pesa otapo nzamba pambola yo boni ko sambwisa nzambe boy boni ko sambwisa pe ba pasteur mususu boy na makambo na bino wana bosala ngo bino pe batu bozolanda bango les villes voisines bino pe bokozala épargné te po nzamba talisi bino me bino boligi kaka otala kaka na kende te ndengeni na ngaka pasteur wana mingi non eza malamu te botika biloko wana video ona sali lelo ezali kaka pona bongo nzamba pambola biso